Ah, Yahweh, pasi toninga inkolo, pasi na motema, soki yote Yahweh, nani mosusu, nataleli kaka yo. Nafandi ngai moko, nasuka ya mboka, loboko na litama, molili eyeye. Nakimela wapi, nakomi kobanga Yahweh oh, nakomi kobanga ye. Bisika yo zali, fungola matoi yoyoka, mongongo ekobelela yo, nasuka ya mboka ye. Au secours, viens me libérer. Au secours, viens me libérer. Ah, olobinini Yahweh. Ah, soki yotikinga nakoa. Ah, olobinini Yahweh. Taking an C'est vous, Guy, non? Chama. Oui, c'est moi. Oh là, oh là, oh là. C'est toi? Neta ou pourquoi? Je n'ai pas que en Europe. Je n'ai pas que comme ça, ou Simbi pas ou. Ils ont nini, Guy, ils ont nini. Chama. Que Dieu soit loué. Na souffrir. Deux hommes na souffrir. Moi, j'avais déjà quitté l'Europe depuis. Ah bon? Depuis, ma chérie. Pourquoi? Et si je me retrouve comme ça, c'est à cause de Karine. Karine? Oui. Moi, je suis devenu un être jardinier. Dépourvu de tout. Je n'ai plus rien. Moi, je suis... Bon, Guy, Nabi, tu as place de vendre parce que je suis intéressé à Kolukakoyo Kayo. Nabo et Tosola, mais s'il y a moyen, tu as une place de vendre dans le coin. Tu es déjà marié? Comme ça, tout cela, oui, oui. Comme ça, tout cela. Non, 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 non. Non, ça. Ok, papa, d'accord. La scène qui est pas parce que na buka pas école. Merci papa. Je suis dans besoin de ça. Tout s'installer là. Ça. Tout ce que moi je suis devenu. Et c'est parce que Karine a malmené Kingai. Je suis venu pour toi. Nayaki comme nous s'était prévu dans ma solo Nabiso. Nayaki pour concrétiser promesse au Nasala Kyo Kenazo Kitakin Pongai na Yotobalana. Arrivé à Kinshasa. Nakutena Karine, ta soeur. Elle s'est présentée que je suis sa grande soeur. Et elle a mis le bible, je suis entre les bonnes. Mais chose curieuse, Karine commençait à te mortifier, à diaboliser Ngaï. À diaboliser Ngaï comme... Et je suis arrivé, il y a tombé
un amoureux nanaï. Moi. Et en même temps, j'ai dégoûté Kyo. Et j'ai donné tout l'amour parce qu'elle m'avait prouvé l'amour. Naïe Kozwa Karine, Naïe Naïe Poto. Arrivé en Europe avec Karine, ma genèse Nabiso avec elle en Europe, et ça qui est normal, mais par après, Karine a complètement changé. Elle m'a créé des ennuis, beaucoup d'ennuis. Guy, Karine c'est ma soeur. Elle m'a dit ça. Sœur Mangaï, il y a Libanda te, il y a un lokuta te Guy. Même meur, même peur. Moi, maman Nangaï, parce qu'elle est ma maman bala. Karine a ke poto. C'est moi. Ngandi na memi Karine na poto. Guy, ezaki nde yo. Ngai. Ezaki nde yo ekozwa ndeko nanga parce que pourquoi ça? J'étais venu pour toi. J'étais venu pour toi, ma chérie. Je te jure, Dieu est en train de me voir. Je te jure. Nazongi Kinshasa pona luko lisusu. Ngai. Après que Karine ait confessé ces mots. Karine a confessé après qu'elle a eu problème na poto, a BBC Libala Batou, a créé Zizani. Karine devrait se retrouver en prison avant qu'elle ne prison à ABC la vérité que j'avais trompé. Karine Bakate a 8 ans de prison. Et puis, quoi? 8 ans de prison, Karine. Pour Kassalinini, à côté de des ordres, na foyer Batou, moi, ça Batou, a bomi mobile naé à cause de Karine. Et Karine, Bakangi, moi, si on a Karine comme complice, il y a meurtre. Et c'est Karine la commanditatrice. Je dois rentrer à Kinshasa. Il faut un look à Mamis. Je dois me réconcilier avec la personne où on a qui à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, on a coûté un problème sérieux. Et comme je te dis, je suis par terre. Naza par terre, je n'ai rien. Et je souffre. Guy n'a sala que le côté Guy. Na mami ça n'a sala que le côté. Guy n'a sala que le côté. Le Congo n'a sala que na pesa ko kabulu et puis na sincérité. Nzambe na nga likola zoyo kanga Guy. Et le Congo mami ça n'a sala que c'est sincérité on a mémé la Guy. OK kozwa moi temps ya ko vérifier. Avant qu'il y ait une décision, mais yo monité, papa. Pardonne-moi. Pourquoi tu m'avais fait ça avec ma sœur de sang? C'est ma sœur, Karine. Elle est ma sœur, ma vraie sœur. Elle m'a séduite. Donc, c'est déjà trop tard. Et le temps de me pardonner. Je suis déjà mariée, Guy. Je suis déjà mariée. Naza reconnaissante. Nathan autovandi na yo. Et on a monyo na été on a monyo et ça linga passe na motema. Na bina mekempe koyoka soki za problème ni ekolelio. Guy oyo susu ko tsuba nga susu mbeli na motema pour me dire que c'est ma sœur on dit à remplacer qui ngai. Non Guy. Non, quel pour bon non, c'est ça. Au bon belinga parce que les autres kutani na coïncidence. Je t'ai cherché. Non. Je t'ai beau cherché. Tu m'avais pas cherché parce que oya ki tinanda kuna biso. Non, mais qui se sœur fallait soit na ba parents nanga. Ba parents nanga belinga ba accepter en côté. Pardonne-moi. Ba parents nanga belinga ba accepter en côté. Je te pardonne mais non qui passe Guy, non qui passe na je manque de tout s'il te plaît. Non qui passe Karine elle est ma sœur. Pourquoi ça linga boyer? La perdre tout. Et c'est toujours parce qu'il n'y a que l'Holocauste. Mamie, ça, tiens. Maman, ngai na prepare soki na kende na sa nini wana na namba pe kondo soki ndunda yo ko boni boyo ya kala mama yo kula bisola soma makamkama na kali na sali na poto kali na koza mutema bebo ete mama non qui sont sur le niveau oko bomsana mobale bato vraiment nga mobale na chose ndeko na te kangi to nga to tumela ba pine ne to anotumba bato sera kabla le père
asali nini mpona kokomprendre mama nasi makasi makoelendinga mama Karine aketi kisongisongi na foyer ya bato na zuwa ya songisongi oyo mwasa mobali ana atiaki obike mwasa bomi mobali ne likola Karine nzambe na bombo mpona nini kamarade na yo mosala basalaka na kisasa awa soki outi na kisasa awa misala nyonso to osalaka na kisasa awa otiki yango okende kuna koyi kosala kau ye kamati mosolo asalaka na kisasa amemi kuna ya songisongi siko tokoloba boya yali wapi azaka kuna siko neza boye yolika mboka mundele mboka Loire ondela kati Karine 8 ans de prison omoni ndenge akomi koko na prison mais oyebi mpe yo po kokoma mamwe baseria mamu wana runyanya okokoma mamu yaya te nalobi kaka yaya okokoma fille ya quartier moninga ata kokufa na ye na prison kuna ya poto prison ya poto kuna ya ndenge moko na biso prison ya poto kuna moto ali na prison melodira ye na ndako mibele okwa bilama atombola na ona tie boye na tomboli so na sepe na ona sombi so sepe osalaka ndenge wana ona otulaka so ete yango wana tala mati mbumba apesanga pena mobali mo ya bien na Canada Arsène Matulu me bapesaka yo te oyo okopona bango boye okopona bango okopona wana ebisenga ye mati mbumba ebisenga bijoli omosi kitoko so otelaka kitoko wana okolona ndako baparana basheri ya jembo oyo nini oyo nani nayo nakoyembela nte na mwana yo opesanga conseil nakopesa yo conseil ngai babalaka ngai na 14 ntango na bino ezalaki nango bongo bana bandu baisa bana ba 14 ke biso sikoyo ekomi omona 30 ans oyali fote na yo mpo ndenge oyali boye olingi liputa te mama olingi liputa te moto akozwa na serie ndenge nini ntongo pataro tala ndenge oyali wana olakaka na pataro okoki kosukula na pataro mpo okokolati pataro mokolo kuna obeti mini zipi mokolo kuna obeti sengre okotwa libala te mama meliputa moto kosala ofame africaine comportement niyokaka nango ya mabe ndenge oyali ndenge wana etali yo okokoma kaka ndenge moninga no ndenge akomi kuna misala bokosala awa ameni yango kuna kanisaki bafutelaka mbongo nde bafutelaka mbongo ndenge bino bolobaka awa ngai nali na mikanda ata nasalaki songisongi na zwaki eza mikanda na commune kuna akobeta yango akomondele soki akateli yo prison sa pitié omoni monene wana nakobanga yango ekita na prison yawe pasi toninga nkolo pasi na motema soki yo te yawe nani mosusu nataleli kaka yo nafandi ngai moko na suka ya mboka loboko na litama molili eyeye nakimela wapi nakomi kobanga yawe nakomi kobanga ye bisika yo zali fungola matoi oyoka mongongo ekobelela yo na suka ya mboka ye au secours, viens me libérer. Au secours, viens me libérer. Olobinini yawe soki yotikinga nakoa olobinini yawe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Tu as un problème? nabetelaka so ozoyeba dès le début ya relation na nga no nabetelaka nazalaka na garçon mo banda olinga nga na poto eya koarrive nayebaka susu suite na ye te epuis numero ne banda su koleka te
nakendaki kozwela babilamba na pressing nazokende nakiti na taxi nazwa biloko no na pressing naarrive ke namoni nga kuti na hésitaki ye garçon yango na ye namoni oui chéri mais komoni anga na kamanga mais okomi andini et puis chéri d'état namonelaki ye etonaki nga alati coupe biloko moko ya bien te azosala pa ou liboso ya ekole moko boye azosala mosala nde na approché na tuni ayesinga aza na badifficulté loko aza motu nayebaki chéri nayebisaki non tokoki kovanda nayoka yo si pourquoi ose retrouva chéri toye ovanda na ye abandi opetela ngai ke ayaka kobala nga na Kinshasa sans ke nga nayeba apesa mbongo libala moto anga balaka nzoka eza ndeko na nga Karine oyo nayebisa ko ndeko na nga obosolaki na ye azaka na poto mais mobali ana andolingo na Facebook. Oui chéri tolingana na Facebook ti ayaka ayaki po abalanga donc ayaka kim oui mais bomonaka nga namonana bomonana te namonana na ete parce que Karine ayebisaki nga azali na badifficulté bandoto mabe banga moyo nde koarrivele fallait nakotele baprière nakotaka retraite parce que Karine nakotelaka nde ye baprière donc yo na baprière batire lokuta na Karine basali libala ayaki po abalanga ndeko na nga adetourne nga alobi na ye ke ngai naza bodo abetelika makambo mabe edécouragé ye après aye koluka kwa bali Karine ngai ya des fois chéri nabengaka ndeko na nga quand même okenda poto nga na yebi te mobali na yo namona ye te même photo namona te ya des fois soki passé nga mobali alobaka na nga kaka mobali na nga bimi aza na voyage ana déplacement elle savait que elle savait tout chéri eyoko sila bongo te Karine akenda poto atie donc depuis Karine akenda poto atikala kopase mobali oyo aye te abi Karine takomisi na ita akomi nango Karine na minto tozoloba wa chéri c'est quoi ça yemba nanga ete bapela bamama kuna na ndako mais oui nano c'est na bengaki mongo na téléphone parce que mwana bon Karine na minto tozoloba chéri on azobetela esalinga passe parce que azaka ndeko na ngai ata esalinga mabe ake kotia trouble na poto kuna na foyer bato ayebisi moninga wakutaki na libala na ye ke mobali na yo atrompaka yo abota libanda et tout fiona mobali wana na mwasi na ndako mende eza ndeni chéri neti toza na couple na biso moto aye oyebisanga ke omar atrompaka yo ye Karine akeloba na ndako wana ke mobali na atrompaka yo mobali na yo abota libanda fi wana esali ye pasi kende koboma mobali na ye bakangi so fi wana lobi moto ayebisaki makambo wana eza Karine bakangi Karine fi wana boye mobali na ye chéri makambo eza minene ton message Karine aki opesa ye ce n'est pas possible. Na minto bakatele 8 ans de prison chérie, c'est Karine? trop na boka pota misa ni mingi te papa. Bakatele Karine 8 ans. 8 ans chérie. 8 ans na minto za kata azana prison. Ya maman zo benga ngai faut na expliquer mobala ngai maman na essaye boka muke na téléphone chérie makasi selinga zaka ndeko na ngai. Calme-toi d'abord, calme-toi. Azan ndeko na yo. Mais na opa sali mabe. Sali vraiment mabe, ça. Donc 8 ans, peut-être présent la pour toi, ce qui a cause plus que 8 ans. Oui, il y a sali wana parce que ceux qui fille wana qui abomi mobali na ye, donc ye aza loko la commanditaire, il y a meurtre wana. Donc c'est tout à fait normal, baba. Ah, mais ta sœur aussi. Nous sommes les bannis na mamba banalo nanu yibayo mobali vraiment mon mabe foutra na ngote hein donc ko imaginer so sali mutu mabe ko s'attendre que un jour so gindeni donc aux lonka les foot en siko ngwana zui lelo garçon a se retrouvé awa buyi pas un kindeni garçon akimaki parce que pendant le ça paye akimaki pendant le oh les pauvres messieurs à que tomber victime na mon si moko éviter hein ya basi nyoso baza basi ya kozwa te otali kaka mwasi otali carrosserie otali forme otali beauté otali benzani moto ya misala ebele donc soki atikali na kine donc atikali na kine par rapport ya aza na moya kozonga te ase retrouver na eloko te akomi osala na école moko boye wana bafutaki soki donc bamboko moko imagine te chérie
Donc, ça me fait mal. Nabana local. Problème. Il est qu'on a problème. D'abord, aux habientés, aux autres expressions mondiales, zana kanda et zani. Zana kanda ti. Nazande na problème ou l'équipe a problème nyos. Jide. Donc des naza bondi o munanga na otambula. Nzoto na molimo kutese kabwana nango. Donc na komo singa kuna ba conseil ya bato. Roseline Bolumbu abenginga Sephora zwa kimia mena uko kozwa ka kimia te yaya banana bimana yo do bandaka na linga na famille na mino na zo problème na ibite so bopakola nga yomboe se pe bo bwa ki blanga so ki masque de vieillesse donc monga le kwa to kuta lelo e simba te to zonga na ka lelo te lo to zonga na ko simba ngana na simba yo Sephora yo kana na yib solo moko yo kana sino eloko moko yelo kwa boso koyiba nga na bimana yo na volonté na ngati eza yo muto lukango o pusanga tina koma na niveau na bimana yo eza volonté na ngati non eza ki volonté na oposo lingati to ngati to bimate Sephora naza mutu naza na banzira na nga et puis oza mwasi mama ponela grand frère na ngai pa erek sentiment na yo o sali fo o bimina nga d'abord non o sali mabe o famille na yebayi na nga ponango dede naza muta niveau na ote et puis tikanga na sala chemin na luka vie na nga nenge na luka vie na nga s'il te plaît mon amour to mon amour c'est forani na makamnanga nazo sala bébé na ngai monde to kutani boy na ndo lukoka na réparer derrière na nga to zonga na odinda te be pona yo na ko odinda na ko fonda kutata na terrasse pour limbisa ka to zonga na bébé na ngai to zaka mosna mobilité to lingana te okeno ko to bima déjà to zaka mosna mobile eza bêtise te eza sentiment kaka sentiment na nazana nazaka mwasi na yo koko mbuye mutu na ngati na mbuyo te ko bébé nga na ozo mobali te nga na okangama na yo kaka auparavant nazaka na mibali na nga bana na bango olinganga depuis ka na kota na famille na bino depuis nde na bima na yo mibali balinganga nga esute ti lelo talaka le 25 l'équipe nzanga pende bela ko denda na oleka na kapela na kote batumbaka ngulu yemso bako tianga tan yaya c'est ata mutu te j'ai compris que mobali a vie na nge ezaka yo c'est fora mutu nyonso na vie azaka na choix na ye mobali nyonso aza na choix na ye mwasi tu aza na choix na ye nga choix na nga yo et tongo yaka na famille biso yaka pona nga o yaka pona ya gite kasi na yaki na nga pona ya gi mais na kutani na nga na yo esimbi nango pe ka na yo boni biso bako j'ai compris que za mobali a vie na ngai ozo konzo simanga ezo le belelo moto zo ozo kata sonité fe bata yo non ka sonia ni pombo lingwa vie na ngeza ndi ti ka biso ba to za la bien to za batu ti ka biso ba jidenga na otikote nde to kutani bo na otikote bo ezo kenanga nazo ngina lopango ah yawe pasi to ninga inkolo pasi na motema soki yo te yawe nani mosusu nataleli kaka yo nafandi ngai moko na suka ya mboka loboko na litama molili eyeye nakimela wapi nakomi kobanga nzambe tia tie lisuka na nzela na omoni nzambo asakanaka na ye te mamisa des fois ere mo biso tomona pa nzambe otiki ngai nzambe osalinga boye mpona nini otiki ngai tala lelo do apesi nga vraie version tini mama ce c'est pas ça ka benita mwa mobala batayaka ni koluka ngai
ere koluka nga kute na ndeko na nga nakendaka sisika bapriere nde nakendaka ndeko na nga koselanga makambo Benita mobala ye koboyanga baye parce que ayaki mamisa na yaka mpona bala yo mama moto adécourage ango ezalaka ndeko na yo moko yaya na yo tema namoni yaza famille na yo donc c'est que ayedenga kutu nakuwa na esika mabe te tema nalingaki kana ya kobala nayaki na projet kobala nde nabi nabalaka yo babi ate likambo ebombami sukasuka ebielaka ndenge ezana mabe jamais futa mabe futa te mabe efutaka na mabe bolamu nde efutaka bolamu omoni yo otikala sana ndeko na mabe te tala yo lelo et puis nayeba te nayeba version ôté nazalaki surtout naleli Benita aoloba nga naolela aoloba naolela naotala kutu mobali te nazolela naolela Benita fasi ya ndeko na yo oni nzambe ata baosala mabe na kuku ebombami un jour nzambe abimisaka na poisa alingaki yo okutana na mobali wana po yeba vraie version amisa eza bapriere oyo osalaka batolo na se oyo olalaka bagene oyo ogenaka yo moni yango eleka inaperci jamais nzambe ayebi mabe efutaka mabe ndeko na wana so osala 8 ans na prison wana ngapa wana aza d'accord il faut futa mabe oyo asalaki et puis Benita niveau mobala na komi oyeba kute par rapport nito bando soigner na bapungane na yo ko reconnaître parce que to bando soigner na ba vidéo ba belle vidéo na moni ngabi oh gite ngako ya mona pangi ndi na moni la qui bizarre et tout donc la beng moni ngapi mamisa bando solo là akomi na ba difficulté nana suka na répondre na osunga mais malheureusement parce que na bala et puis atape na bala kite Benita mutu sa bimina ndeko na nganga naza mutu na foot na sala mabete parce que na kosa mabete parce que azaki déjà comment déjà mbala ndeko na na ki jamais ko zonga na ye na fsinga na bala mais nazo aider Benita donc que soko mo na ndeni parce que na promettait qu'il faut na aider maman aider pote yae que mabe futa te aider pourquoi prendre ce qu'on aider pourquoi prendre un balassima avant ça ba décision de quoi oya zo sans pour autant pour foutre na yo yé pas na part ya mabe yé pas na part pour condamner quand de konote yé pas ça mabe et quoi prendre avant c'est décider à zoa déjà intention na zaki en que na kotika yo sans pour autant pour tout na yo ke maman bali de kono asala pe mabe mais quoi prendre que ba vivre bon monter la vie bête non invité aider Sungai mamisa yondo za la force na minute sungai yé na nzambe na yo pe Tout le monde, allez-y le léopard, allez-y le léopard. Pour que vibrer. Pour que va vibrer. Tu as la droite, hein? Boni boye, Zori. Pourquoi la terre, maman? Patience, c'est comme une souka. Je me souffle, moi je me souffle. Ok, Ubukoli, awana lingi ya koso sute. Souffle ma terre. Makambo ya poto. Na poto bile ko tole ki 18 ans. Mbone ki 18 ans. Vous avez chance. Na poto. Na poto me bine boyari ne so. Tala poto neza. Tala poto neza. C'est quoi ça? Tala poto neza. Toboit. Tala poto neza. Tala poto neza. Tolingi binote. Maman. Usibo jwaka ite bonte ka rupango. Maman to boy na vidi. Ukoli mukenda. Tout le monde déjà. Je vais te faire. Pas bien la kende moi mukiba bien appelle yo fokende. Kende ko tal fon ko ndako. Beko umela wa. Beko umela. Bato bato mon pepete. Idée on est bien bo twana. Ka rupango yeni malam. Dale bien. Tala poto. Ya fokende ka pa. Tala poto. Je dis ça. Putain. Dale bien. Yo, dedans. Vous n'êtes plus des mineurs.
Wari ba mazé. Voilà la fenêtre, moi ça termine sur l'étage. J'ai dit sors. Sors. Putain. Putain. La police. La police. J'ai dit sors. Voilà poteau. Ouais. La police est hier. Sors. J'appelle la police. J'appelle la police. J'appelle la police. Yo kan tikene nyani wa rimbo bimba. Porte quoi? Rimbo bimba te. Porte quoi? Voilà parce que la lupango était comme un ango, mais un moment moi j'étais. Sérieux, raison. N'importe quoi. Dis la lupango, on te comme lupango. Sors. Putain, maman, miné. Yo kola comment ma tanga be sac. OK, le blanc. Ah, je l'ai dans ton kende. Voilà mon pali. Yo no ya riku tuboizoli okotula te. Nakamwe. O mwekatala mibale bangu makuruka me yo no ya riku lokora. J'appelle la police. J'appelle la police. J'appelle la police. J'appelle la police. Seri. Asanta kombo alibota o pesa yewana babika kambele. 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 Kambele otu kambele ndoko batu kambele. Ça coule Kambele. On est pas que nous sommes les mises au lait là. Kambele ko la pesa. Kile ko lela, ngale la meyo lela. Oh mambili. Mambili. Oh masiri. Ya mama. Masiri. Baba wani. Kuna bakangi ake créer problème kuna camarade mobali negi mobali nanga wazaki ko yebaki na soki na réseaux sociaux camarade na ye kele ko bisa moi sa camarade na ye kuna ke mobali na ko sako abota bana na moi si mususu atrompaka yo ya yoki biyoka yoka bato anzimeni mobali na ye te siko chama to kende pai to zonge pai ye a réussir tout d'abord pour détruire vie na yo a détruire libala na yo azu mobali na yo ekokite ake lisu kuna na poto ake détruire lisu vie ya couple ya bato vraiment pas zo eloko nini tanga kosi ke no mobali na sana bana ba pied ni ce qui est grave Benita maman ma chérie moi sona ya na libane kende ko tshela kuboma mobali na ye abomi mobali na ye nazo biso ndenge zana problème makamno sezali yende kuna ngai mais Karim tatsali makamno so Karim tatsali makamno so ndenge zana bakatele 8 ans yuli bali ba bana la libana ba américain c'est bien so bozuli kambo bike ezaka somo Fanny nalingaka opesanga kanda wana makambo mikolo yo fokota kinga na fande na ngati koma mamisa e mamisa kama na biye mamisa kela la kolbe na mamblum suya kale bosala ka ezaka bien te ezaka bien na kotika yo mukona mono sumbale ya malonga ndesi kona kumotika yo tant que osaka na bato baomelaka badiamba wana na kotiko te opi okolaka ngro bon moi je crois que je vais vous laisser un peu là bozalaka prudent na makambo baescro bakomi trop surtout le monde des réseaux sociaux c'est un monde so oza prudent te on t'escroque ta vie on t'escroque ton corps on t'escroque n'importe quoi il faut être vraiment prudent mon biso nga na banda Facebook na 2000 biso touti bato i5 toke Facebook donc to yebi réseaux sociaux WhatsApp ko to mwana biso ba Instagram mwana biso ko to banana i5 alors faut bozalaka juste prudente bon je vais te donner des 10 chérie na butu na sengi 17 apiaki ngai kaka 7 10 na ngeti kalaki boko liberinga te yo ngona biso yo ngona biso bon d'apesa no tala tuna ya elisa yo niveau sokuma toli niveau yo kasanga bizu na sanga ayo donc bakoma basi nyonso batula bakoma makasi na novela bani ba série banda vandaki atali nde ba opesa na bizu
Ya solo elo mbana bana raison benga bati le supposé. Malgré non c'est que ça la n'a pas. Surtout na cour on a zui. Nga vraiment en tout cas na habité nzambe kaka. Batela ma chérie tozo tula. Merci. Tozo tula pour le lendo so zani na kati ndaka libalo mimo na ke koki. Ba o ba libanda wana. Bazo taila biso na misika. Ah Yahweh. Pasi toninga inkolo. Pasi na motema. Soki yote Yahweh. Nani mosusu. Nataleli kaka yo. Nafandi ngai moko. Nasuka ya mboka. Loboko na litama. Molili eyeye. Nakimela wapi. Nzamba Lola. Banoyo. Na bengi gypsy mboyo beauté universelle na Londres wana lokola ye aza wana na ebisi ye mère triple na bikende na nukotala alobi na mama via oui na moni Karine aza na kati ya prison mère triple tant azo confirmer ngango Nzamba Lola Isanga pasi hein Isanga passe na limité Karine mono linga a passé ngai Gisèle Munganga bi papa le tozana Gisèle Munganga Gisèle Munganga sala ki wana oui nde ba okende na prison Nzamba Lola Gisèle Munganga m'a confirmé bakateli ye mbula boni mwana oyo akoki kokoma boye mwana mwasi na prison ezalaka te mwana mwasi na prison na ndenge nini bakateli ye mikolo boni papa nde na soli na maestro yikwa parce que yende azwaki avocat atindaki ye mpona merci maestro asambela ye ayebisinga bakateli ye 8 ans 8 ans ce qui est plus grave nzambe na ngai ce qui est plus grave nzambe na benda na mwana na matoi elekaka mututi mana ngai 8 ans na mwana mwasi yende siko aza à la base ya liwa ya mwana mwasi wana yende aza commanditaire donc yenda kene ko tia songi na couple la bato mais Roselyne Bolumbo abetelinga ngoni so fongolinga mais est-ce que bango pe likamona koko katela mutu 8 ans mwana mwasi c'est plus grave ezali comme un meurtre papa na ko kokufa le songi et pas mwasi na zuwa wana akeboma mobali na ye comment il likamba kokufa c'est ça hein mais oui ezali comme c'est le pondé singa abi papa ezali comme un meurtre lokola yende mutu a provoqué yene mta excité zuwa wana pa mwasi wana nde mwasi na keboma mobali na ye yango bakangi ye na mwasi wana ba na prison nzambe bon nzambe na ngai loko nini ya mabenga na luka Karine pa ya nganga te non ngala ndo s'attendre de ça d'abord à quel point tu as volonté na bisote hein bisote ebite à quel point tu as volonté na bisote azo benga ngai papa na komi na poto batambola bongo te Yesu mwana na mbeli na ngamu le salaire du péché c'est la mort à subir les conséquences na ye koloba bongo te ale koloba bongo te mais oui abi ce qui est plus grave mobalo ya landaki ozo yozo ba mamezo le kate bata poto azo benga kaskani na zabu na za ridicule na poto no mobali yango sende mobali landaki eza mobali oyo abetaki ngai mobali ngo yenda yaki pona mamisa mobali mamisa ogangi mobali yo mamisa lobaka soka na Facebook voilà c'est le même type oyo abetenga ye abomi leki na ye pa mobali wana ke leki na za comportement mabe yene mobali wana memaki na poto so temeli libala wana awa ye ba yoka na mobali wana bala na memi na poto na yebi ke mwana naza mabe na yebi ke yenda tekaki Yesu na yebi ke yenda boma mokimba nzamba boisela ke libala ne ya biawa kasi nzamba libimisa wana na ngai ya bimaya awa ko sala prison wata awa ngona nzela makala na kilo kotikela mwana nga biloko ata muto za mabe ko ko lo batiki le salaire du péché c'est la mort asa mwana ngai na elle a mérité ngana elle a mérité ça. Ça me fait très mal, c'est ma fille, mais je ne peux rien. Elle a mérité. Nzamba Lola, ngana soka Karine pa nganga te. Na tikela ko consulter nganga te na bomo ina ngana zo zemi lokola mwasi nyoso zo ka zemi. Ne passe na passe ko so passe ya classe à lingité. Boti na classe ba singa abeti professeur. Abuka professeur Mino. Abuki professeur Mino. Vraiment, moi na nini wana.
Karine ozwa nani? Karine ozwa nani? Okosala kacho na mboka na ute ozwa nani? Si lelo na kuda la professeur la professeur la ville me le cas. Professeur la moninga bi papa allez. Tu te souviens de ça à ce qui mino ezate. Et loko na banda ko yibisa papa loza na kuiti tolala. Papa loza na kuiti tolala. Tala résultat nango. Te yo moko tala na no résultat nango tala. Boni mwana nga kokosala boloko na mboka mupaya. T'appelles solo ya mami sa ndenge ya kiti. Nzambe na ngai na kokosala nini kasi soki ezalaki awana kende mbango. Mais na poto na yeba ta nzenga te na yeba banda ete suka te papa le la musa ba relation na yo basunga nga benga mama so ateka kwanga wana nani yaza makasi. Mama ni mbimba. Mama ni mbimba. Mosa mbimba liti. Mosa mbimba benga ina. Ja telefone yaza makasi me. Tu n'as pas idée non intention. Donc mamie ça tu veux me dire que yo na moi na garçon na boza kana bolingo ti lelo. Non chérie. Il faut que so na idée pourquoi. Asa ni membre famille nanga ni ami nanga. Ex na yo mo ngana futeli biyazo nga poto tu trouves ça normal? Pourquoi on comme ça l'intention oui? Chérie, non, j'ai dit non. Mututé ngade na ngane muto ngo yo moni. Tabaza mututé ngane muto yo moni na ko idée. S'il te plaît. Mamie, ça ne me pousse pas à être violent vers toi. Surtout, na idée na pousser na quand belé pour na yo. Ah bon? Mais oui. Au mari. Donc on doit le baki. Yo na garçon na beaucoup na ka bosolo na bino et puis aux a toujours na ba sentiment pa na. Pourquoi? Mutaza mbalande kunanga. Chérie abalaye. Est-ce que so abalaye ngol bani? Te ngana agence en voyage, oye pa na ngana pesa e billet, pose on poto. Ah mamie ça les femmes. Pourquoi vous les femmes vous êtes comme ça? Donc je vois tina na kuto a ozolela na yo osali okosingai ke na olela camarade ngai soki ndeko nanga ba katele 8 ans ozo regretter parce que ce monsieur a kuto sur bala fallait bozonga na ce que ozo regretter au moni moyen bozonga ni sa soutien ngwana mami ça oko la sama mbala na fo ngal fo mon garçon et puis je vais le faire arrêter oh na bisio Omar asali azoluka une femme mariée, pour bazongani na ndengini na relation ni. Oma ayebi bien que naza marié. Ayebi que ça marié. Oui, chérie, bon, ayebi. et bandeni. Opposition a été pourquoi? Opposition a été pourquoi? A seigneur aide, tu le a seigneur aide. Mami ça na okokate, a seigneur la kongo wapi. Bukutana ki ananda ku? Non. Beaucoup wapi. Chérie, pardonne na. Bukutana ki wapi. Donc mami ça yo bukutana kada garçon wana quelque part sans que ngana yeba. Hein? Chérie, et puis, tu as dit qui lui a fait ça qui n'a aidé, hein? Pardon, chérie, Nazan, arrête de crier comme ça, s'il te plaît. Mamie, ça, est-ce que c'est Manezanga? Est-ce que c'est Manezanga, mamie, ça? S'il te plaît. Kosim mangati. Kosim mangati, mamie, ça. Kosim mangati pour la bibi, nous même zemana na munoko. Chérie, c'est bien. Bon, nous basi, bon, n'a pas pu s'amener confiance. Hein? Bon, n'a pas pu s'amener confiance, c'est quoi? Donc, on y a quoi? Soba? Donc moi na kola zoba mo ki zengo ngo sakane la ngai tu viens chez moi et puis zo memela ngai mbali mususu na ndako na nga mbongo oya ngai ya pasi na la foutre les tickets zonga poto toi tu es malade hein au banga tête aux courage pour vendre aux péter à coller là et pourtant tu savais que aux larmes de crocodile sorcière. omoni ke mabe efutaka te. nasali na mwa moki oyo naza nango na ede yo ozonga na mboka na okuna me ntango kaka na motu mabe efutaka te. Peut-être yo osalaki. Oui. Amisa. Oui, Guy. Tu veux m'aider? Oui. Nazonga poto. Mamisa, toi? Napesa mbongo so mabie. Naosala yango par sacrifice, naosala yango sacrifice oyo naosala oyo. Mpo so na bino alanda bato ki ngomenge naosunga o te.
mais nasali yango parce que nga pe naza boye nazwa ba aide par-ci par-là oba sunganga baza bandeko nanga te mami ebengo na Paris asunganga na ba moment difficile nazalaki abandonné rejeté azalaki na mpona kosoutenir nga kosunganga mami abende donc mpona tlakisa yo baza bandeko nanga te me baza bato nayebai na bango na vie kokonte ka te ke ndeko obimine libumu moko nde kaka nde akoki osunga o konéglige mutu te na vie conseil na koyebisoka yango na mutu nyonso aza important quel que soit ozwi na mabe accroché mutu solola na ye yeba si y a un problème oyo eza nini yo kaka de litoi Misanga nazozonga poto grâce à toi. Mais oui Gingo mais na osunga o je te dis la vérité naza na mbongo nazopesa yo. Merci infiniment ma chérie. Non. Amisa, merci. Arrête, ne fais pas ça. Non, Guy, s'il vous plaît. Non. Je suis obligé en foutre à Non, Gingo, mais non. Je suis très obligé. Non, Guy, t'es les mains. Merci Seigneur. Guy. Merci Seigneur. Comme il a c'est Dieu là qui m'a touché. Les gens sont forts. Dans Nzambe kaka. S'il vous plaît, Vanda. S'il vous plaît, Vanda Gingo. Mamisa, nous sommes autant de ma vie. Mais tu as pour l'amour de j'ai souffert, il n'y a personne. Car mon tour a négligé. Mon tour n'a abandonné qui c'est la personne qui m'aide. Ah oui. C'est ça, il y a des conséquences à ma vie. Ma vie fout à rater. Non, je suis une femme mariée. S'il vous plaît, il faut vendre. Il faut vendre dans moi aussi. Parce que non, ça n'a pas de mal à éviter. Donc, on risque de libérer un problème. Mais non, on se zongo kendi. Pour l'action que muto sala qui m'a bé, il y a zongo selo malam. Il y a zongo selo malam. Non, zongo poto. Ah oui? On zongo poto. Ah, Yahweh. Pasi toninga inkolo. Pasi na motema. Soki yote Yahweh. Nani mosusu. Nataleli kaka yo. Nafandi ngai moko. Nasuka ya mboka. Loboko na litama. Molili eyeye. Nakimela wapi nakomi kobanga. Qu'est-ce qui se passe? C'est depuis hier la nuit ils ont posé la question. Mais parce que toi quand tu veux que je hein? Que tu fasses des choses spéciales. On met la on a bien passé la nuit. C'était splendide franchement. Vous avez bon pour c'est parce que je me retrouvais dans un caca. Apparemment, c'est parce que si tu ne faisais pas ce que je t'ai demandé. C'est depuis hier la nuit, je retourne avec beaucoup de merci. Franchement, chérie, les salons à Bissou, les Londres, comprendre qu'ils allaient bien. Il fallait quand même. En quelque sorte, je peux dire au délivré aussi. Malgré tout ça qui ensemble, il y a qui les sont en quelque sorte, ils ont vraiment dit que les boutique quand les parents mais il dit que nous ne pas si pour Kabana, mais je sais qu'elle va aussi se retrouver un jour. J'appelle mon bail. Ils ont passé parce qu'elle est rentrée chez les parents avec un opération foutre Jolie aussi, d'abord c'est une fille de la maison, elle n'avait pas de parents. Mais elle dit que attends la Facebook non, en fait, je vais te dire une chose. Mais c'est tout simplement parce que normalement il n'y avait rien d'intéressant dans le couple. Mais moi, je me retrouve homme devant une femme lorsque la femme me respecte. Tu vois, moi j'aime beaucoup le respect. Et je ne m'impose pas. C'était juste une façon pour moi, peut-être moi, attention, mais bon, je voulais que vous ayez la raison.
Je vois pas qu'elle est en l'aise. Aujourd'hui, je pleure pour elle, Mado, Zalande. 8 ans de prison, c'est pas facile. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Akendaki kokosa couple moko mwasi abato azalaki na mobali na ye heureuse créli baba problème moko mwasi wana bomi mobali na ye. Oui, il paraîtrait que mwasi wana oyo mobali na atompaki eza na mobali peut-être lelo bakateli 8 ans parce que ye moto atindaki mwasi wana asala mabe bakateli ye 8 ans de prison leki na ye mpe mamisa mobali amemaka na kozalaka mobali leki. Ah bon? Non, oui, non, chérie, c'est pas notre problème. Oui, et comme elle a sauté, parce que biso toyeba kiteke, mobali oya mema mado na poto azala mbala leki na ye. Biso modèle c'est soka kazwa ki mobali na ndepe bakende ki poto. De toutes les façons, merci. Vous êtes ensemble. Je suis heureux. Et on va la kimia la monsinawa. Je vois pas qu'il va encore me suite. Mais franchement, bah, on manque une jolie. De quoi? Non. Le nom on aime Mbika. Ouais, Mbika au Chim c'est encore comme Les hommes mourir. Félicitations. Bravo. Vous avez une chose. On dit, n'a pas non quand on est intentionnel, ça va. Mais de toute façon, la monnaie, de façon, vous allez les. Vous rappelez, vous rappelez, attendez, Eve dans le jardin de Dève. Bon, parole, non, là, je vous dis vrai. Mais, franchement, je suis flaqué. Sur Bolingo, les arnaissances, il y a beaucoup. Bissonner sur il faut deux avances. Parce que moi, je pensais comme si c'était moi, né dans un pylône, hein. Il y a l'offre Nabino. Je me suis trompé, mon frère. L'offre Nabino. C'est ma nouvelle Nagada, mais c'est ma Nabino. Il y a Bimé dans le chou. La vérité, c'est le passé. La Bimé est de ça. C'est pas que Balinga, ma casse va comme ma balle à ma part. La question va autour de la oui, c'était une façon de retourner là-bas. La ronde m'appelle, la Bimé, je me la Bimé. Roseline Bolumbo abengaki nga ntango oyeki kakoma Roseline Bolumbu osutuki asali nini abengaki ngai abiki azobenga yo meme na WhatsApp na Facebook oblokaki yo blokaki ozali na problème na bloqué na ndenge nini moi je n'ai plus rien na bloqué na ndenge nini yo ebisi kende na beteli na sili mama nini yango yazobaki ekobimisa mwana ye nazona tia na motalaka nga aza lolendo na lolendo mama nana lisolo moko inabitela yo mais mabifutaka te foto bato oye kovanda awa ezaki ekozaki par terre toye kaka ndenge nga nalobaki ke oziraka crise donc ntango naye na me rappele mama bien non na me rappele naza mama ntango olobi ke naobetelo lisolo moko boye ya biso mibale seke yo mpe ti bayibaki mpe vraiment na aéroport ezali mpe lokuta ça c'était vrai me mokanda nao babotola yango te babotola yanga nyonso me namonaki soki nayebi so bavérité nyonso wana olingaki ozala leste nde nabaki mama naye babotolaki moi omapa babotolinga te bayibi ngai bayibaki nga tout et tout eza kaka babilo mosusu nazwaki eza bakoli ya bamaster batingai nga namemela bato na bango on expliqué bango voilà et nake na agence na récupéré ngo ndenge monaki nakomaki namona obundama moke mais ça n'a pas tenu ndi nakomi par terre ndi naza boye donc maintenant j'étais fruit ya escroquerie ya vol qualifié bon maintenant eloko nayelaki na ndenge tosololaki yango na baconseil ebopesaki ngai
JD Paola la tchaki on a monté ma mère les a car lesté c'est qu'elle lesté moi je vous dis aujourd'hui ça va faire 3 jours on a côté là qui m'a mis ça en question à côté de la fille et le jour on a côté là qui n'a une qui bande à l'école quand on est côté là oui c'est maman moi il y a qui propose on a quand on a qui n'a temps on a dit te soki nga namonaki mama na nga na bata parce que nanga na libata mona nga na beta o mais ye namona ngai ntango abenga gina baluki namoni mamisa nanga nakima ndenge mama nalukaka ye nanga nanga profite nasengi bapardon mpona oyo nasalaki ye puis ana faire comprendre ke nyonso wana c'est à cause de sa sœur sikoyo ntango oyebisi alimbisi nayebisaki ye nanu te apo oyebisi ngobala na bozonga t'es maman qui déjà a marié. Ah, déjà marié. Mais ton ABC est vérité. Moi, c'est un salé ma belle. Il me baille. Moi, c'est un homme à pas. Au moins, on a cabato sous awa. Azo sala théâtre ne Paola mkolusha ABC ngani mama. Kama mama sala théâtre Gabriel. Mabali na boye. Poka ba pesa na kibisi. Mobali na boye pokaka bapesanaki bizi boye kame mobali wana taba boya mwasi po bapesanaki bizi ntango ye Gabriel azosala théâtre ezaki ye kuna na kati aza Gabriel me na libanda aza na kombo na ye eza makambo ya tv te ekomi libanda osiko ntango boyi overifie oboyi no kaka po tiko boya no ka mwasi yo siko ndenge yo pe walokwa mobala Gabriel nga boyaki Gabriel donc oyoki kana lisolo oboyi moni mami sanga bana yo siko tosuka wa mami s'attend à expliquer tout ce que j'ai fait ma bina salaye na m'excuser alimbisina ok elle m'a pardonné c'est mobala Gabriel pas olimbisa Gabriel je sais pas elle m'a pardonné la maza wa pina yebisa Gabriel non Jida Yokambo nalingi Paola Yokambo et un secret est-ce que il dit que dans ce capote na bieni poto yoka na itoteka lopango kana kotasima mutu na pa yaki ne kotala Jean David Kiambote oya masi ya Judith Masia abi problème ezate nazo somba ngo na sima boteka les sous c'est qu'il faut na benga Jean David toteka soute so toteka tela kasi mabe futaka te yango tozoloba ngo pe tolobaka tous les mots oyo mamisa a découvrir qu'il a sala ye mais elle a accepté ya kofutela nga ye nde azofutela nga mingi naza na boko aza pembe aleki grande sœur na molai pembe ya motema pembe motema pembe wana pembe ya motema mwingi ye aza pembe te oyo atyangaki ambi po soki ozalaki pembe otia ambi oza pembe otia ambi yeba motema ezaka mwindu me ya pembe Au secours, viens me libérer. Au secours, viens me libérer. Taking a lakoa, all of me away. So you're taking a lakoa. Bisika na salie